Ngana yali opposant. Et si Ganzaki opposant, il y a Kabila. Na tika l'opposant, il y a Félix Tshisekedi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Andeko balandi ya Vision Plus TV, mbote na biso, bonjour, bonsoir, et ko dépendre na ngonga o borolanda biso, bongo lelo jour moko après, bongo publication définitive, to décision ya cour constitutionnelle au bautaki kozwa, bongo jusqu'à la dernière minute, Félix Tshisekedi o azalaki élu provisoirement par la CENI, azali bongo confirmé par la cour constitutionnelle. Namona mboka honorable Mike Mukebai Koso Nayende Toromeka Kosolola élu il y a circonscription à Lukunga. Mon mboka Mike Mukebai Mbote. Mbote mingi ndeko Raphaël. Alors question d'abord à Liboso Lelo aujourd'hui Diomoro d'abord tango tali dossier eleki na cour constitutionnelle au moni yango boni. Na kozongela makambo Adolphe Maloba Adolphe Mozito alobaka. Moi mikole uto lekawa tozalaki na mayangani kuna na ndako ya MLC ezalaki meeting etondaki lopango bato Mozito azwi maloba alobi etumba ya solo ebandi ndelelo alobaki lokwa moto ta komona ko ya lobi ayebaki ndeko etumba ya solo ebandi lelo tokoki kondima te Tenyon se talisami te mapono mindenge lekaki Martin Fayulu ma didi moto alongi kasi bato bakenda babongolo yango babimiselo ko mosusu tokoki kondima yango te ezali etumba pona bosolo etumba wana batika yango te. C'est un combat pour la vérité et la justice tokomema etumba wana te solo ekolonga iye moko Martin Fayulu madidi atali sinzela alobi lobi tebi bokonzi wana te mokonzi mboka ezali ye pete asengi bikolo nyonso te bandima bokonzi ya sika te ya Félix Tshisekedi nzela atali sibiso yango nzela tokokota na ye tokopesa ye makasi tolobi te tokobunda na ye na sima na ye pona elonga o bana Congo bapesaki ye toko senga eloko moko te toko senga solo babimisani solo justice na bosolo mais justice ezali bongo l'état ezali cour constitutionnelle bon c'est ça qui a tranché déjà cette affaire. Pourquoi pas lelo comment on a peut-être personnellement binomoko comment est-ce que bokoki ko solo là entre vous les Congolais c'est possible. Bakei na bozindo te to senga ite batanga nkasa moko oyebi te mba nyonso tongo batanga nkasa moko bato IDPS bako tomboka bino bato boju bokonja solo babi batanga nkasa moko poni bolingi batanga nkasa moko te batanga nkasa moko te ndeko na ngai batata episcopo église ecclesia catholique et santo balobaki te bazali na motuya ya maponami oya solo omonaki elekaki na bandako ya basango ya minene na moki mobimba bapesaki bataisi nani adju elonga tokoki kondima likambo wana te ndeko tango bakoloba na yo te kobundela solo pe kobundela justice ndeko eza na justice babenga lokota efasi justice immanente oyo eyali solo ya solo oyo moto akoki kokosa yango te yango tokobundela solo oyo kobima na monoko moto te solo te moto akokoma na lokasa solo oezali solo na kati yango moko solo yango tokobundela yango te suka. Alors masolo mosusu ezali vraiment ezali ko préoccuper ba Congolais aujourd'hui après juste élection ya Félix Tshisekedi alobi atikali bras ouverts pour na rosolola batonyoso pour na royamba batonyoso. Est-ce que aujourd'hui pour na intérêt d'état pour na ko lukape kimia ezala na mboka pour na kopelisa moto te na mboka est-ce que Martin Fayulu aujourd'hui akoki solo la peine à Félix Tshisekedi pour que bamona ndenge nini ya reconduire ses pouvoirs to élection oyo to mandat oyo ezali ba opposant mutu bazui afongoli maboko
pote bisoto ya pote fala ya po akamata biso mabiso na FCC pote akamata biso mabiso na FCC bango balobaka te tumba babundi soko mibusuku tuku misato soko na motoba e ali tete po baza na sima moto songo moto pakala to ata na sima ya matin falo e bongo mibutuku misato na motoba babundi e ali te po bakenda kosa bokonzi na sima ya FCC tala na bokonzi yango balobi te basangai na FCC e pa inini bakomi bakokonza mboka ndenge nini na nzela moko wapi lukaso bakomi te tango toko zwa bokonzi tokomema yango te bayebe pe na bokonzi ya pamba ya lokumu na yo te wane au-delà ya président de la République mosusu azarate nakotuna yo ndeko oyebi ndeko koko zwa bokonzi obeti tolo obeti lokumu napesa lokwa ndeko lokwa ya kulutu nanga kengo adondo avandi bokonzi mibu na mibu banda bomwana telelo akoki kosepela na bokonzi wana bokonzi na tina nini soki baimboka bakonyokwama bokonzi na tina nini soki ya bokonzi bakangi yo makonda maboko ya na tina nini ya bepo na lokumu na yo moko te okingai wapi tango akobenga bato so bato tobita telelo tokei tokosa mosala na nzani bango ye kati na ye na bato FCC esikani bayokani te tango tokozwa bokonzi tokokenda boye tokosala boye misala minene tokosala yango wapi yango le président de la République tango comme président après sa vision basangani bango tango na politique so mangoma ibale ko sangana basangana kana koyokana ti soko bosale babengi coalition boko yokana eloko nini stindi biso tozana yo elongo bokomi yango eloko nini tokosala tango tokozala elongo batika kosala yango te ndenge palu asalaka lelo palu azali wapi palu akendaka beboye lelo palu ali wapi moke tala palu etire liboke moke boye te ndeko bokonzi ya pona bongo te bokonzi po tosangana moto esenge bovanda na ye otuni ye tango tokozo esenge bomona te makanisi na bino ekutani bosenge te bosala lokasa accord esika makanisi ekutani na Félix na FCC basali makanisi bango ekutani esikani ekutani be na bokonzi ekutani wapi yebisa ngai. Alors, tout solo la nani mosusu aujourd'hui moi namboka honorable Mike Mukebai question mosusu ezali akoyeba lelo est-ce que avec mutu o azali fort o azali puissant o azali na armée o azali na bon 2011 ne lekaki 2006 ndenge ni lekaki ba élection zalaki gagné par un opposant mais ba pesa ki ba élection anate na ba nenyoso ba mandat nyonso mi balé wana mais aujourd'hui avec Moto Oazana Biloko wana déjà bien garni, est-ce qu'il ne fallait pas une voie pacifique de négociation pour que Azwa quand même issue mort de sortie? Baimboka bakei baponi, sikabo ya kosenga biso tokenda na masolo. Baimboka baponi, wana komi bomati. Baimboka bakei bongo totinde baimboka mapono miponani. On a 2006 baimboka pe baponaki 2011 pe baponaki. Soki basai biso encore toko bunda. Pote tozongisa solo kasi kosenga biso te biso to nyata en 2006 2011 wana na bina soko ezali nko malamu ko tele mala yango okoki kosenga biso te to nyata eloko ebimi na moto ya baimboka te baimboka baponi yo baponi ngai baponi mate bapesi yo bokonzi yo kamata yango lo batena kei koswana moto obomi yango oyo bakei kosolo bakei korapo baebite bazwaki bokonzi te yango bakei yango na nzela ya masolo tata oyo nyonso tokosala mokili lisitwale moko mosusu koloba oki ngai lisitwale toyali bato toyali na bomoi nkolo akobata ya biso ndeko lisitwale ekozongisa bato na nsima esengeli tete mpo na bokonzi obosano baimboka balobi oyo batie na kati ya sanduku ya maponomi moto moko aza ndingisa te ya kobongola yango okoki kokamata yango te yo okenda kodefisa okenda kopesa po bapesa eloko songo eloko pakala nzela wana yali nzela ya koboma mboka ya nzela oyo ngai nakoki kotinda moto te oyo ngai nakoki kokota te. Alors, question mosusu ezali aroyeba aujourd'hui mwana mboka Mike Mukebai lelo
nakati ya mboka na biso Congo, il faut que le bango bien sûr pe lelo bato bakomi ko se déranger mingi. Balobi l'expérience est rendre bango un peu na moi maturité un peu na makambo ozali koleka na politique aujourd'hui. S'il faudra aujourd'hui position ya population aujourd'hui ezala. Azo position moko o ezali position moko consciente et position moko ozali de maturité. Proposition no kozani. Ndeko na motuno ko tuna ngai e yano nango e alina oyo Martin Fayulu Madidi alobi. Martin Fayulu Madidi asi apesi baimboka. Bana Congo nyonso nzela otokolanda. Ngana mususu na obate. Biso nyonso to telemisi ma Martin Fayulu Madidi to pesi makasi. Na kofunga mwa liboke mokena kanga mbangu. Na ndenge toko swano na koyebisa pe na Moïse Katumbi te ayika mpiko. O nyonso basali pona Congo to moni bana Congo ba moni. Longonya na ye. Ndengo Moïse Katumbi a s'aligné siko na derrière son frère Paul ba toujours Félix Tshisekedi c'est son frère et Félix Tshisekedi Paloba c'est son frère. Ce qui Moïse Katumbi aujourd'hui s'aligner derrière Félix Tshisekedi pour comment ndeni au sala makambo mboka. On a si salongonya na ko pesa na bakambi na biso bantoma ndengo moko pe na pesi na Bemba na onyo za sali bana Congo ba moni na Adolphe Mozito ndenge batamboli na minyoko Congo mobimba pona kokenda kwebisa bana Congo tengonga ya mbongwane koki na pesi ye longonya na mama oya biso mama makasi atele mabunda lokwa mobali mama Eve Bazaiba ndenge moko pe na pesi longonya na Fredi Matungulu na pesi longonya na Antipas Mbusa ya Mwisi pesi bango nyonso longonya mingi motuna otuni ngai te soki lobi bongo Katumbi akei akokenda kuna kosani pona elengi ya bokonzi na bokonzi okozwe esika kosala mosala nde nini na bokonzi oyo bango badwi nani akotikela oyo esika kosala mosala mpe bokonzi yango mikili ya Afrika na mikili nyonso eyebi yango te tokozwa mibu mitano ya pasi lisusu ya pasi baimboka bakonyokwama nakoloba nao nakolela na motema po eyali bokonzi ya solo te mikili nyonso ebi ekoyeba bokonzi wana te eyali pasi ebongo bokonzi ya bongo Katumbi netumbo nyonso asabundi soki ndeko no akoti nzela ya mabe yo kobengisa ye tabima nzela ya mabe yo olanda ye bokoma nzela ya mabe Katumbi akoko kosalika mabongo mpona lifuta nini na suka na yango te tata wana te. Bongo to solo makambo o etali lelo mboka na biso Congo d'abord na volet mususu o etali bamboka na biso to bato baza ba ressortissant bamboka mususu aujourd'hui bato bakomi ko solo la to ba discussion komi na tribalisme lelo le conseil ni no ko pesa to eloko ni ko lobela sur ces faits en fait moi likambo wana ya kokabwana wana bato bako pelisa ngo moto okingai ngana ko teme likambo wana toana bokabwani te moluba mokongo mongala moto bandundu toana bokamwe kisasa to vanda to bikolo nyonso awa to akabokani bato bako pelisa yango moto na bengi ba na beza bato ya lamuka mutu bazali ko pelisa yango moto quelqu'un acteur politique moko alobi yango ouvertement ezali Adolphe Mozito na Martin Fayulu mutu ba pelisi vraiment fibre ya neni ya tribalisme voir kutuna bande nous ba misusu ba kufaki ba congolais oluba tangi kombo bato mibale bato minene ya mboko balobelaki batinde bato bakabona na bikolo esikani balobaki yango wapi boni boye toza alime matinali balobaki yango wapi nani aza maloba na bango tonkoma na bango balobaki yango esikani ndeko totikani makambo wana nga moto na koloba na muluba ya tata pe na mama oyoki ngai baboti ngai na baboti nanga baluba tata nangai mpanya muke bai mama nangai asia kenda na mabele molimo na eza na nkimia chibola mwamba oki ngai na moto IDPS te po makanisi ngana bango ekenda kanzia moko te
J'ai l'impression que Oyayo est plutôt ressortissant plutôt Yamboka na yo, misusu ba attaquer bango, misusu ba bomi bango parce que kaka crime na bango basala ki parce que bazaya ki baluba. Lobi na yo eloko wana na telemeli yango so ba o basala ki yango esenge te batika yango. Toi na bokabonya bikolo te. Congolais azana ndingisa ya kovanda esika nyonso alingi. Na telemeli yango na makasi pe na sengi te sa maisu te. Okingai ngana moluba. Mate folo moto abandundu. Moïse Katumbi a Moswahili. Ya nani na bikolo. Ngai na IDPS makanisi na biso ekutanaka te. Ezate pote nazali moluba esenge bena kenda IDPS. Ba nyonso ba na IDPS ba baluba. Te eloko wana na telemeli yango makasi. Biso toyebi bikolo te pe makambo ya bikolo ekote ya biso te. Bayi mboka bana Congo makambo ya bikolo te. Bandeko nanga ya poto ndenge moko na bandeko nanga ya mboka awa na Congo makambo ya bikolo te. Makambo ya bikolo te. Na sima Martin Fayulu baluba bayali moluba liboso ngai oyo. Sima Martin Fayulu. Okingai ya likambo ya bikolo te. Sima ya kuna ya Félix Tshisekedi bato abandondo pe bayali. Baswahili pe bayali. Bikolo nyonso yali kuna. Totikani makambo wana. Totikani makambo wana. Alors, tu as commis presque na suka édition na biso ya lelo. D'abord, eloko question mususu ezali ya koyeba aujourd'hui moi na mboka Mike Mukebai. Union africaine et bengaki bongo na suspension ya makambo ezali procès au bawanaki kosala na cour constitutionnelle pour na kobimisa kombo ya président de la République définitivement. Lelo automatiquement, bien sûr, cour constitutionnelle a qui cause la saisité parce que c'est ça qui est dans la requête moroté et l'élection est bimi bongo to bimisi kombo ya moto mususu nakati ya maponami oyo. D'abord lelo ezali yo moko d'abord personnellement omoni yango boni. Ndeko na yebisu yo mozito sala kaki abi etumba ya solo e bandi. Batata bakonja mikili Afrika bakoya lobby Nkola yambo awa. Na oyo bako ya koloba. Na oyo bako ya kosala. Nana minga koloba te. Toko zelani baya. Na yebisi yo te etumba ya solo e bandi. Iye baka yango. Ato bombi solo ndenge nini. O bombi mwinda ndenge nini. Suka suka. Eko bima. Okingai bako ya lobi ndenge balakaki. Une question entre nous, une dernière question. Aujourd'hui, tout est fait déjà. Félix Tshisekedi, 5e président de la République. Lelo Bogo s'aligner jusqu'à la dernière minute où vous allez faire l'opposition. Ndeko. Ndenge na kozana kimia ya kosa opposition nanga oyebite. Ndenge na kozala na kimia. Te liboso na koma kosa l'opposition na yebisi yo te etumba ya solo bandi. Solo ekolonga. Likambo esalami oyo ndeko na bina yo ezali na suka nango na mikolo ebele te. Na sanze ebele te yebaka yango. Na sanze ebele te likambo ekosuka. Kasi liboso to likambo esuka ngana yali opposant. Esika nazalaki opposant ya Kabila na tikali opposant ya Félix Tshisekedi. Na kosala l'opposition to na démocratie. Na kosala l'opposition ezali mabe moko te. Na kosala l'opposition pe na kosala yango na kimia na makasi nyonso o nkolo apesaka nga pona bunde tumba oyo pona mboka na ngai na kosala opposition kasi likambo oyo ya likambo ya sanze ebele te bomitungisani mingi te ya likambo ya sanze ebele te bokoki kokosa mboka mobimba boye te bobanza te bokovanda mibu mitano na bokonzi te. Bakonji batata bakonji ya mboka ya mikili Afrika bayebisi bino botikani to ya kotala eloko eza solo na kati. Bobi misambango baya komona lokute eza na kati yawo. Eloko aboye kendaka mosika te kokenda mosika te. Bozani na kimia na abi motuno tingi ngai na yebi te likambo eza likambo ya basanza mwa ya kotanga na misapi pe na yebi te ngai Mukebai nazali opposant na kosa opposition na ngai na kimia. Na kokenda ni wapi? Tokei maponami. Ndenge bato
bana mboka batie mingongo na bango babimisi yango te babongoli yango bakamati batie biso liboko moke batie biso tokomi liboke moke olingi na sante boni lokola ngai na koswa na yo oyebi te bayibi ngai libonga na ngai na députation nationale na koti ici recours azaki kuna lobi mikolo koya na kobenga yo na kopesa yo biloko moko natala yo natalisa yo basali biso kosala moto nko na mboka na ye oyo bayimboka bapesi nga mingongo na ngai yango oyo motu ya boye oyo bango babimisi mosusu ebongo na nzela wana okoba na ngai asala opposition te oyo bayimboka bapesi ngai oyo bayimboka bapesi ngai nayebisi yo te na mikolo koya na kobengisa yo na malembe na keye pa bazuze na pesi yo babengi recours oki ngai na kotisi yango kasi nakolaka yo te na mikolo koya sima na kobengisa yo bana Congo bamona bayeba solo na makambo esalami na maponomi oyo babengi législative nationale bamona yango na kobenga yo na bolembu na bolingo nyonso koya na talisi yo po bango babanzaki te toa maele te bakoki kokosa biso kobuba biso boye te toa maele toyebaki te bakobuba totiaki pe mitambo po te tozwa oyo nyonso ekozala na kati kosama mitambo wana esiekangi oyoki ngai bakomona te oyo basalaki na molili na makambo eta législative nationale na nko basali ngai kolongola moto na nko moto azwi biloko na ye mingongo na ye bele bolongoli ni ye na nko bobanzaki te kozala be na kati kobima te mokili koyeba yango ndenge mokili yebi ya Martin Fayulu na mikolo koya nayebisi yo te mokili ekoyeba yango yo oza mopanzi sango moko na sepera ndenge osaka mosana na banza te kozala na kati ya moko yeba oyo bakozwa bato ya liboso bakozwa basango wana. Merci mon mboka Mike Mukebai, honorable Mike Mukebai, l'élu il y a circonscription il y a Lukunga na yende to sembola ki ba question d'actualité. Merci Nabino Bolandi Biso na Congo Web Télévision, Bolandi Biso peut également sur www.visionplustv.com. Merci Nabino to prochainement pour une édition Moussousou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.